Faki oye. Faki oye. Jeteki oye. Jeteki oye. Jeteki oye. Papa Simoki Mbangangani oye. Papa Simoki Mbangangani oye. Papa Simoki Mbangangani oye. Musimba Meka Yankele Tia Yangwana bandeko na biso Baba Yombe tina matayo pegaga Mwana mpengo mpengo Baba Delaville na komo ya tata ya mwana pe tata molimo santu merci nzambe na biso kopesa biso malo ya solo soko okei na matadi okei na bafleur okei na boma tikuna na océan papa Simoki Mbangu ye ayebani mwana mpengo 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 esika bino moko bosalelaki makambusi na bino ntango oyo boningisaka République démocratique du Congo ntango bobenganaka babelge ntango bobengani babelge ere bakei bakomi quelque part babengisa basudani po ete basudane lokola bazali bato mwindu baya koenvahir biso poruke bango bazwa nzela baya kozonga me bato ya basudane kaka na mbengo wana papa moye ezalaki lisusu te bango nyonso batikalaki wana na mbengo tata mwanda velela akangelaki bango wana na lelo moroso mosusu ya bato wana soki tokei tokokende kokuta batrace wana na mbengo kaka esika batie esika po maréchal ezali na mwase wana nde esika ba reste ya bato oyo ya basudane ezali te na moyo molelo Jeteki oye. Tubaki ni voko tubaki liko. Mwana mpengo oye. Kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci. Jeteki et Isoniance l'attaque lelo ya solo ezali na le 15 décembre en 2024 oyo toye na annonce ntina na fête na biso le 24 décembre oyo eyebani na lingomba mobimba na le 24 décembre 1959 ovi ya bosomi ya lingomba ekasi eza boye soki annonce olobaki epekisa eza likambo monene date monene na kati ya lingomba mpona nini na RDC nde ebandaki kotalema
mboka itata simo kimbangu wa ana nkabe ezo na mboka ni na RDC yango nde ebandaki kosa ntango babelgi wana na mpengo ozalaka na dati papa biso ntango wana tozalaki nano bana mike sino alor nano mpe toye te me bayebisaka biso ke oningisaka mokili le 8 juillet na 1960 na 1960 wana nde sikoyo basudane bayaka nde basudane ngeta donc bango babelge ntango bakomi na boma nde babengisaka renfort ya basudane po ete ntango tokomona ke bango baza bamwindu biso mpe bamwindu alors on dirait ke tokosangana na bango me basudane bayaki po ete baya koenvahir biso kasi tata mpengo kata simoniki mbangu ntango kaka bakomi wana moye batala bakota na port ezalaki te mpe bakangamaki esika wana mpe babonga ndenge bana israeli babongaki na mer rouge wana histoire te nyonso wana emonanaki ndenge wana nini eloko moko kaka bolingo lelo oyo soki toza komona ete papa Simon Kimbangu ntianga na bali kosala lelo ezali nde carnaval ya jésuki soki toza représentation ya koriki ezali wana oyo afaki mpe ezali wana fiki ezali te ezali te biso bateyi oyo toza na école publique tozali te tozali te bongo dirigeant tozali te tozali te bongo biso tozangi na mouvement tozali te tozali te tozali bapelerin tozali te tozali te wana nini wana bolingo te bolingo te yango esalaka ete bapapa ntango bamoni eke likambo ekomi pene yango basengaka ete mutu azala na problème na moninga na ye te kosenga na bolimisi pamba te likambo oyo ezali koyela biso soki bolingo ekozala te wana moye toza bonsomi yango emonanaka ete na 1956 na kati na lingomba bolingo ezalaka makasi boye to boye te mpe bolingo wana yango esalaki ete mutu nyonso oyo abengami mutu ya RDC ezala na Angola ezala na Congo Brazza donc disons que Afrique nyonso bolingo ezalaki yango babengaki ete biso nyonso tokomaki bakinfwati eza boye te eza boye te kinfwati l'union oh bah France l'union fait quoi na bolingo wana yango esalaka ete babel baki komate basudane bango basudane mpe bandimaka likambo wana na ndenge bali kosala affrontement na biso tozalaki na katolike badongaki to badongaki te na kati
kati ya bolingo lisanga soki koza na bolingo sata mwe akota molimo ye moko aekrase bato mabe nyonso wana wana nini bayaki kokuta biso na bolingo wana yango mpo babelge bayaki kotala eske bato oyo bazosambela ya solo to bazokosambela na ndenge mosusu oyo ya ndenge mabe omonaki mikande bimaki awa oyo bango ya komume eke solo bazokosambela na bango bazokokota et beaucoup de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ça vous savez. Rendre à César. C'est comme ça de reprendre. Le côté solo, la bonne vous avez, le côté César, César, on a. Abantu mwandongo afundaki na likambo yango ikino aye kosala accident oyo relève na moboni 58 voilà préparation kaka wana ya somme ya likomba etango asalaki accident wana abanda kokende wana atiele pa papa na wana bolingo te wana kubongisa oyo conférence ezalaka kuna na Belgique avant indépendance oyo ya lingomba papa kulutu bebi histoire wana kuna nde papa kulutu asilaka annonce ya kosombi na biso ya kosambela songi ya papa kulutu aye koyebisa papa bamungale yanonga na papa yenda ete abene sikana nakendaki atunaki ngai mwana simokemba topesa yo mozu ya mbongo to olingi nini papa kulutu alobaki ete alingi kaka bosomi ya likomba na biso toyebi histoire wana na bolingo misato bolingo biso mpe bana tata simokindambo 1956 eyaki bolingo ekotaki na bato nyonso na bakimbangiste bana banokimbangiste ebengami te baikoati mais Satan asepelaka te ndenge nini po ye azalaka ne mpe kaka moke kasi akotesika bakomi te na moni koyebanyemana biso ejetekibasabila mibale ya Satan tozalaka na biso ndenge wana na vale kuna ntango tupanongamonaki biso na likani mosala yebi biso nyonso tokoka bolingo wana yango nguma ya kitoko mindele batali ete bakokosaka na bango kukulu te aza bato moko ya kimia ntango nyonso bakokila biso kaka na bango
vous continuez, c'est vous qui avez fait. C'est là que c'est cinéma. Bon, et comment? La carte. Mais ça, la mission, on sort. On a le 24 décembre 1959. La Belge va mourir de tout ça va mourir. Mais entre-temps, on a fait sa mission de somme. On a fait voilà, on a fait la Zambie à Solo. Makambo mingi bangope bakobate la biso bakobwele bakobolela mpona esalamaki te esalamaki te babelge baza na témoignage monene ya bakasi komba tata molimo bayinga basala yango lelo oyo papa simoki mbamukiangani ndenge tuza kosilisa mobuna la 2024 kokota na 2025 atindi biso nini bolingo tozala na likambo eza boye te tokomona yikiyiki na kati na lingomba kuna boye tokanga makaka makasi na mabongi Vemo yana kati na Kigomba Mokawani Yenye Koran Papa Walongo na Kotanso Yerusalemi na Fati Vemo ni magana tango yiki siko na 1960 wana na 59 so partir de 1960 ale sata makasi makambo ndenge na Lingomba leo hiyo kimana Korani Yerusalemu na kwa kubeta tangu anafuma long azako tangu na dizunga baba misibi baba na leo bana hiyo akwai tukupile dola kukopa. Je te dis que le vino pour ça, la vie est salée. On m'a dirigé un peu également.
ezali oyo tozalaki na 1960 na 1970 tembo ya moyo baba mfumalonga bandali kotambola nango abadangenda kotima bisika nyonso bazokokende ntango wana bapapa Johnny Mayanga bazwi mosala kotombola bible kotombola kopungola bible kotombola maboko toyebi likambo wana te wana kosikilisa lingomba na bango wana tokomi pene ya retraite tala mbuma nini oyo retraite ekota mingi baki komeka bakumboki toyebi likambo wana te liwa eya oyo azokima retraite monanaki ete akandoki omoni kaka moto akimi retraite asa toyebi likambo yango te yango bongo ntango soare ye papa Fumalonga iso nyonso okobonga toyebi likambo yango lelo oyo papa Simon Kimbangu Kiangani pendant l'an 2000 ans azwi pouvoir mokule kutuna imo dekofite ya makasi kasi nini tozangi nde bolingo toyebekisa pasi eza nango pasi esika wana nde papa Fumalonga basokimamyaka ya lobi ete kozala na likambo na moninga na yo te moninga na yo nasala yo boye nasala boye boyembo yango nakangila yo kanda banda lelo esika boye te Fumalonga na 5 mois ayaki kolosa ete pardon yango eloko moko tres facile azwaki ndenge tofandi boye ndenge toye awa o moto aliaki moninga na ye aza te toza ebele kasi ntango oliaki pardon basali popa mingi mpe basalelaka yango te oniati moninga fani noswi moninga ntango kotuna ye bongo ozomona te ndenge toza ekosana bongo ekosala nini tozali te tozali te apesi mosala na bavolonté papa yangi 5 mois apesi mosala na bavolonté bari molona na nyonso awa na groupe apesi motu ntango aza komata oyo mosusu kaka amati na ye bien afandi ntango afandi amoni ke abima nani moke soki likambo nini akosanaki akiti quand même quelque minute ntango azongi aokota esika na ye motu mosusu afandi bala moto telema wana place na moninga place na yo na ndenge nini obapesi mpe motu nga nazalaki awa natelemaki bokesko na ye telema wana wana bolingo bala moko makelele ebimi ndenge makelele ebimaki wana mpona nini abango nyonso baibesiki mama yo oza motema mabe tikala okende lisusu te pamba te moninga ebaki te yo motyaki papa Fumalonga tune ntango otelengaki wana otikali kotya sini otikali kotya elamba mpo bayeba eke te ote papa eloko te kasi oza na tort
ale ko kende lisusu te papa limisa mfumo longa lobite na ko limisa yote tikala ko kende lisusu te wana ko testo ko tosite donc likambo moko ya mukeka kala mimi na kuswana est-ce que olingi tozali awa na likambo muke na moninga tumemaka na kuswana tito kuswana te tozali tumemaka na kuswana likambo moko muke ale omoni ale BBC makambo ebele mususu akena kingoki makambo nyonso mabe wana mike malamu totika tozala na sagesse ndenge toza na kati na lingomba sikoyo toza koprepare fête na biso ya le 24 décembre oyo epesameli na GTK bapesi bango kaka mpo basala organisation ya fête mais fête ezali ya lingomba mobimba eza boye te tokosala yango na boyokani nyonso na bolingo nyonso mpo ezali nde bonsomi ya lingomba ya tata Simon Kimbangu na Brazzaville ezwamiaki nango avant mais ebandaki kotala makaka awa na RDC montiani ya Kivuila kabwekwe donc mikili na mikili tokoya na fête ya kosepela na biso tango président Mobutu tango ay ko supprimer ba fête ya ba Noël le 25 décembre mais biso to bandaki ko sambela kaka na tina na fête na biso ya le 24 décembre parce que bonsomi eloko nini oyo epesaki biso bonsomi tozali kosambela na solo est-ce que oyo akosambelaka na solo akokotisa mabe na kati na lingomba se kosambela na biso na solo yango epesaki biso elonga yango tokokontinue na likambo na biso ya kosambela po toyebi ete moto biso tokangaka na biso miso soko kangi miso tango za kobondela na ndenge ya solo ezala na ndenge ya kayete te libondeli na ye soki na ye ngoka koringa ale emamizu akende koboma ndeko na ye Abel eza boye te tosambela na ndenge ya solo fête na biso eleka malamu ya le 24 décembre ezali ya ngomba mobimba GTK ezali groupe oyo ezali ko organiser mabonde na makasi po ete tokoka kolonga na silisi na nga boyo kombo tata mwana pe molimo santo amen.